na sala ki vision moko na sala ki vision ana donc na mona ki nazo ki ma batmo bazolanda et puis na ke na matina montagne nousaki likolo na montagne wana na trouva ki ngolo ko l'abri et tant nazo lukana vana na ba bona se reposer à bato wana ba mona ngate moto montagne wana katani et boaka kinga tina se ya mabele et na sa mabele côté na koma ki na ki kukuta na kacha kazi moko na obi na ye na lieu de repos na pema mais lieu de repos ezala ki vraiment salité na salité wana na kuta ki ba prophète na ba prophète donc il y a beaucoup de prophètes que nous connaissons on a kuta kaka bango na bango mais bavali na ba position ya mabe na ba mawa ezala ki na salle moko na bande ko sambisa deux ayi lokola lieu mo ba sambisa ka ba prophète que le Seigneur nous a envoyé c'est pour commencer à avertir les faux anges ou les anges qui sont séduits au bateau excité colère en Zambie au sein de notre nation. Et ça qui a deux types de prophètes. Moko bazo sambisaye pour na azana message en Zambie mazana courage à kolobate. Et mususu bande ko sambisaye pour être akamati kombo en Zambie a commis yango commerce. Kombo en Zambie commis un moyen pour na ye ya ko récupérer mbongo, ya ko zwa mbongo, ya ko escroquer ba en Zambie et pendant qu'azo escroquer bango ba en Zambie bazo biké le côté. Et c'est pour cela le Seigneur nous a envoyé pour dire aux serviteurs de Dieu, repentez-vous, revenez à la voix de Dieu, le salut de Dieu est là pour nous tous et bientôt le Fils de l'homme sera derrière. Amen. Mais le Seigneur nous avait fait grâce, il y a une vision pour la RDC, tout le monde qui était équipe nationale des Obéta match, mais chose étonnante, le président de la République Azaki Nakati. Président de la République Azaki Nakati a lati numéro 9 et puis il Obéta match. Donc, Namituni ba question du président Nakati Obéta match, ni expliquer. Et le Seigneur m'a dit c'est la détermination que la RDC a. Donc au bandana Mukondia Mboka, tina ba joueur, l'équipe est déterminée. Voilà. Le Congo c'est un pays béni. Congo est un mboka moko epambwama, Congo eza na ba bénédiction ebele. Soko tali même la liste ba prophétie o ka kezana ba prophétie mo epesa mara na Cameroun na kala. La date m'échappe. Où le prophète wana monaka na temps wana ya Zaïre monaka cheval blanc à Bimi en Afrique à Tambol mokili mobimbe puis enlèvement salemi. Et à monaka tant bani ko luka vérifier carte wana ki monaka ezaka na kati ya Zaïre. Mais prophète par ministère yemoko aza esprit. Donc lorsque Dieu est dans son règne, mais au Congo, nous n'avons pas un prophète des nations. Pourquoi? Parce que tous les prophètes qui sont au Congo prophétisent par le don, mais nous n'avons pas la parole claire de Dieu. Parce que nous avons qui mongongo un prophète, où ils ont orienté Mbokananga, et le baquet comme une période interne, toujours qu'il y a une dispensation interne pour la est nzambalobi boye, pour la souffrance bozo les nzambalobi boye, parce que tu sais qu'il y a au courant ça les lots taza mutu. Azana besoin d'engazawana zo yoka consulter kaba magicien même sur Kasalarango. Parce que beaucoup de présidents consultent même les magiciens, les marabouts. Et oh, il y a pas consulter volonté. Alors si on avait un prophète des nations au Congo, Malinga qui est déjà orienté, projet à Malamo président Zanango, un prophète des nations à Kozala, mais Azana Noté. Donc, secret de victoire en Israël qui écoute dans le Banzam. Nous avons la guerre là-bas en Est. Et Zoroumela. Qui est ce prophète qui peut nous dire la volonté de Dieu à propos de l'Est? Aucun prophète. Donc, on est en habitude de l'église, tout ça, tout prophétisera. Donc, le lien à côté à l'église, c'est comme l'église. Concurrence, il y a l'église, un prophète, na te vazo sanga na otonga église et l'église nyonso. Otonga église quand on dit que c'est un mututo comme ça peut faire na temple otonga maboko kotika na samu kilio yo. Ba prophète ba bandi ko prophétiser. Roi tuni bango pour s'aligner. Na na bongisa est. Prophète Denis Lesi. Ozolo banini pona est. Et prophète Denis Lesi ayebisa président. Nzamba alingi boye pour na est. Le peuple de Dieu n'arrive pas à discerner ces choses, mais bazo va emporter dans bas sentiments, mais bazo continuer kolanda voix on est même en perdition. Donc vraiment pas sinanga yangwana, pe nazo bonde la vraiment prophète Denis Lesi a atikana ko peser combo aniza trop grave. Prophète des nations c'est trop grave. Vous avez eu des occasions de rencontrer le président Kabila. Alors qu'est-ce que vous lui avez dit de la part de Dieu? Prophète ne se promène pas. Au contraire, quand on parle des prophètes, prophète bazabatmo bando ou ta musika na ngomba o kita présence na mboka soba monien et ça y est na oracle nzambe. Mais aujourd'hui nous avons des prophètes sapeurs. Nous avons des prophètes qui aiment vivre dans des lix.
Salut nos fidèles abonnés, très chers téléspectateurs, Bino Bolanda, sur la chaîne M La Grâce TV. Topesi Bino, merci, Topesi Bino Bambote et surtout soyez vraiment le bienvenu na Bisika Oyo Bozora Bopemi Bozora confort. Alors merci na patrocinador officiel la chaîne M La Grâce TV hein pour y azalaka vraiment na wayambo oyo ngana félicitaka pe na singa ba merci parce que yende mutazalaka force na biso na kata chaîne oyo hein azalaka le maître boss est le cœur de sa femme donc yazalaka quand abetio lukofi il te donne $300 va te faire soigner ze azaria bapoma le cœur de sa femme merci na force na mutema bolamu na yo ozanango ya kosunga biso pour que musala oyo ekende libo. So, Lelo naza bongo na moke muta simbelinga caméra donc on te fait merci derrière la caméra tu es là pour nous aider vraiment mon confrère Babi Lelo yende muta simbi masolo na ndenge ya caméra je te dis merci écoute chapeau c'est tout na musala malamu poto ça la biso na ngambu ya Decam Flash TV na kati ya États-Unis partout balandako merci to pesio bambote et Lelo nazanga monter na plateau nanga Nazana, le frère David Samson Mwinda, voilà. Ils ont combiné oyo mingi hein papa na maman ba boté là et to ebike a opé ça peut détail na kati wana parce que mikolo abi ba obenge aigle successeur mais to redécouvrir un cas na plateau ayaki vraiment n'a pas mbaté na kati plateau na biso mukolo lelo donc tozana novidade tozana news tozana ba prophétie tozana ba révélation oyo eutaki na part ya Nzambe donc to éviter ce qui est pas comme la bouche autorisée de Dieu to éviter mais to bango quand même na plateau na biso parce que yende mutaza invité na biso alors to comme karo solo na lisungi ya mokelelo asimbeliso caméra fungolela ce chante koka koso la quand même nande kona biso oyezali le frère David Samson Mwinda. Shalom frère David. Shalom. Bonne santé. Santé za madame Nangolwanza. Mikolo Belé n'a vu que vraiment c'est pour toute la première fois surtout oyambi on a kata chaîne M La Grâce TV na ndinga boy parce que bato ba yebida ba image na yo na ba loyembo ba adoration na au procureur qui biso dernièrement mais kota la yo na ba ndeko oyo ba ozwa image lelo nini oyo olingi oyebisa bango na no annoncer na peuple de Dieu avant to banda surtout na révélation oyo Nzambe atalisa ki opona mboka Congo victoire ya Léopard pona ba faux prophète Denis Lessi nini na olingi na no annoncer na peuple de Dieu zolanda biso. Merci beaucoup malgré maman merveille ça muta polémique vous comprendre et bandeli mbamo et émission bandida au poids dans la monia ça il y a ma révélation vraiment na se présenter le la frère Samson l'aigle successeur David aux hommes parfois aux bien David parfois Samson l'aigle successeur donc David les a combo papa na maman ba pesanga tant ba boti mwana bango ba pesi combo David c'est nos vision au bazar qui n'a mais mukolo na yambi appel ya Nzambe mukolo Nzamba benginga na kombo David OK Nzambe nga benginga na kombo Samson tumswa ko ka Samson ko kantana mi bamba ki eza kombo Nzamba yebelinga nango eza lokola Abraham na Abraham voilà donc pour na kota na dimension ya promesse na il faut andi makoma Abraham donc Nzamba yebeli na identité ya Abraham effectivement donc nazali frère Samson aigle successeur na pesibino vraiment merci pembote na batni so bazola na biso na bisika nyonso Nzambe na biso apambola bino pe na sengi na Saint-Esprit a disposer mitema na bino pour te boba kolanda we ezali oracle Nzambe na après-midi alelo. Amen. Mais tu occupé quand même au meki kotangela biso aigle successeur to ebité za kombo oyo ozuna 2021 bon na 2021 peut-être que ça la coûte un peu bref mais juste na mois de novembre oh to zala no presque na batanyo so oh ti comme en novembre comme aigle successeur bon to ebité meka ko fungolela biso e moni c'est liango lisusu. Bon. Avec les successeurs, ils ont été tous en novembre, mais tous qui n'a pas banga. Parce que parfois, sozoyo kanzambe, moi, nous sommes bangi, ça même Moïse et Nzambe, ah non, korananga ite. De ce moment-là, ils ont un moment où tu passes à bitumba, aux banga ba danger, aux banga ba biloko.
et tout identité ça là qui déjà mais moi kobanga mais tango to se sentir que to komi disposé pour na ko sala yango donc tout ça il faut te démarrer ku so na tokena donc yango moni bino boyebi yango siko mais ils allaient déjà banda 2015 ah ok ah ben wow, d'accord. Ton dimi quand même, mais frère David, pour te montrer vraiment, tango benga ki biso qui vraiment comme une urgence pour na biso parce que balobi révélation nzambe bakanga ngote. Tango nzambe a révélé quelque chose pour son peuple, alors il faut déjà côté les makolo bayango. Mais biso lelo, loko les a révélation, oh mais biso liboso ya peuple de Dieu, liboso ya caméra pour ebele be bakolo bayam mususu alingi visualisation ou soit alingi visibilité ndenge yoebika na monde YouTube mais ça na ko lobama mais nini vraiment oyo ebendi biso lelo frère David aleka liboso a caméra liboso peuple de Dieu quoi kota les sa révélation oyo nzambe apesa kio déjà premièrement naebi que Satan s'épélité Satan s'épélité parce que nazomona déjà nazomona nda s'épélité aza vraiment na kanda makas mais azana eloko obangisa biso te. Donc on s'est présenté vraiment dans l'après-midi à l'élo et ça pour annoncer bana nzambe. Nous avons passé la période vraiment très compliquée où dans ces pays qui utilisé le terme où nous sommes dans un moment où nous sommes en train de vivre la médiocrité spirituelle dans l'église corps et dans l'église locale. Il y a un endroit où nous sommes en train de vivre la médiocrité spirituelle. Donc nzambe la biso kuma banzambe kaya mutu pasi kumona ba témoignage spirituel to nazaki na mutu pasi nzamba bitsenga oui il fait tout même des petites choses et tout mais nzambe la biso akiti mingi vraiment donc banzambe wana ya batao ezaki ke mutu akufaki 4 jours à 5 oui na mundi ti biloko wana donc biloko wana komira alors il y a des choses où esali ke nzambe a atika na silence. Notre Dieu est en silence et le silence de Dieu est la cause. Silence en Nzambe est la pambate. Donc notre présence cet après-midi c'est pour avertir le peuple de Dieu et c'est pour apporter un message où la batubeli bazana on a quatre distractions na période où tous vivre tous na période où se préparer déjà pour l'enlèvement. Donc quand on a masolo mais comme pembeni et bongi quoi alerter bana nzambe te balonga la distraction to comme trop spirituel parce que dimension où les dimensions pour cultiver dimension spirituelle la biso afin que tu pas vous enlever colloyer soit quoi biso mais ils allaient commencer pour toute la première fois révélation ya boye et comme là yo bien d'habitude aux orano ba révélation mais seulement que aux ala qui peut-être sans voix pour na quoi côté les maliboso ba nzambe et bete la biso comment et comment qu'il y a un niveau de révélation à modèle on peut expliquer biso vraiment yango na quand même na profondeur pour que ba nzambe oyo ba koza message au bas on a la légère peut-être et le corbeau et les renards oyo ko bete la biso mais côté biso pe na dimension oyo nzambe amema kiyo pour que banda ko la kisa yo makambo ngo ndenge banda ko salema. Donc vraiment ceux qui te lignent le bandé la bandé ko le bandé bandé ceux qui tout à la kaya ba message est belé. Ils ont un message sous tout le monde en 2015 sans que annonce ngo batou na niveau famille na niveau église tozalaki bato bazolo ndanga ba ebi ba yoka ba message wana na ba précision mususu oyo ebotelanga na ba combat ebele et mais après mikolo biloko ni ko mumba ba eba mais tozana tata ko banda ko luka ba polémique ya ba débat mais nous avons une liste de messages pour que ça annoncer selon ordre et nzambe puis na programme. Donc pour na lelope tozana message oyo vraiment et outiko pesama et pas na nzambe ezalaki na nzela ya mabondeli na nzela mabondeli nde nzambe afungola kinga misu pona yeba komona eloko wana. La Bible nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre pendant notre sommeil na ba vision nocturne donc ils ont ba méthode de belé nzamba lobaka et bisonde parfois te prêter attention. Alors par les canaux que Dieu parle il m'avait fait grâce yako mon a sa volonté naie pour avertir les mais ils allaient qu'il y ait une révélation en gros parce que jusque là dans ton côté maintenant moi une révélation té bon en fait révélation la biso et que ça vraiment basé surtout pour un problème où Italie ba prophète. Le Congo c'est un pays béni. Congo est un beau Congo et Pambouama. Congo est na ba bénédiction et belé. Ce que tu même la liste ba prophétie au cas qu'ils ont ba prophétie moi et ça mara na Cameroun na kala.
la date m'échappe. Où le prophète wana monaka na temps wana ya Zaïre monaka cheval blanc à Bimi en Afrique à Tamboul mokili mobimbe puis enlèvement salé. Et à monaka tant bandi ko luka vérifier carte wana ki monaka ezaka na kati ya Zaïre. À mon cheval wana bimaka wana. Ce qui veut dire le Congo c'est un pays de promesses. Penalina avertir Congo et Baké. Moutounion soto mboka nyonso vivra be preuve makasi fu ba kezana eloko nzambe effectivement soko lutio tuna ba prophète nyonso to ya minene to landa ba histoire na bango découvrir un jour le Seigneur m'a fait grâce de vivre l'épreuve que le frère William Marion Branham avait vécu na mona na rêve wana volcan étendi munene Branham na kati ya volcan so bataje sanga zinda na obanga na otala somo ya volcan na obanga mutu wana tindikinga na makasi na zindi tangu na zindi na kati ayebisi ngai or moko te kokongala soki zindi na volcan oyo et puis tangu na zindi na kati na okufa mais par après na moni pe na kufite na bibi donc j'ai vite compris que grandeur il y a élévation à mutunyo ça rappelle grandeur il y a épreuve azana donc grandeur il y a épreuve il y a RDC na paix sa espoir na nation que grandeur il y a épreuve il y a RDC ça grandeur il y a élévation donc hier soir yo quand enlever dans l'église était ce qui RDC à vivre accomplissement et promesse ya nzambe maintenant le mal qui fait nous avons des prophètes dans notre nation soi-disant bazo se prétendent des prophètes mais des personnes qui sont en train de compliquer et exciter la colère de Dieu. Donc nous avons mona habitude na bango comportement na bango. Nous avons tala o efala ki ba sala ba o salate et le Seigneur est en colère. Voilà. Donc c'est alors que notre pays est en train de subir seulement les conséquences du mal de soi-disant des serviteurs de Dieu. Voilà. Alors que le Seigneur est en train maintenant dans une dimension de pouvoir dévoiler et avertir. C'est comme il avait dit dans les 7 églises en Apocalypse. Voilà. Donc d'ailleurs nous allons préparer une émission où nous allons parler de 7 églises où nous allons avertir à chaque étoile, chaque ange de l'église, nous allons avertir selon mission. Voilà. Et c'est ce que le Seigneur nous a envoyé, c'est pour commencer à avertir les faux anges ou les anges qui sont séduits au bateau, excités, colère en Nzambe au sein de notre nation. Vraiment révélation Nzambe a pris biso pour nous relaxer Nzambe ezali vraiment révélation à propos ya prophète Denis Lessi. Vraiment Nzambe asaki biso ngolu na bolingo na ye. Alaksaki biso ba œuvre oyo ya zo sala na se et puis ba préparation oyo nini azana ngo. Donc Nzambe alaksaki biso que Papa Denis Lessi, c'est un magicien. Oui. C'est un magicien, ce n'est pas un serviteur de Dieu, ce n'est pas un prophète comme Azo annoncé Bino, comme Azo Ipsana Bino, Naba TV chaque jour. Et c'est un magicien. Et Naba pratique nae, il fait des pratiques sexuelles, même avec des enfants de 9 ans, 11 ans, 12 ans. Donc c'est vraiment un ennemi. Bondima été, Bondima proclamation a été à prophète, ceux qui archivent, ceux qui n'ont surtout à Salawana. Et na sengi na papa de Niles Bisika Zali, la croix de Jésus-Christ pour tout le monde. Yesu a qui pona batumabe, a qui pona biso batumabe. Les sali et zaponayo, tous on attend de la grâce. Yango moni Jean Zomona, bazo présenter les lions de la tribu de Juda, mais à l'habitant où il y a tali amoni un agneau qui était comme immolé. Donc l'agneau voulait nous montrer seulement que le temps de la grâce est encore. Donc il viendra comme les lions lorsqu'il s'agira de juger. David a l'objet on peut sous na Psaume 51, sur le verset 4, Azoloba, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Donc ce qui veut dire un jugement Nzambe a besoin de reproche. Donc mon jugement Nzambe a très sévère. Il sera sans pardon. Dans un attend oyo que excuse ya mutute. Donc nous sommes dans les temps de se convertir. Na sengi vraiment na papa de Nile si pe na sengi na bande ko nyonso bazo sali la kombo ya Nzambe. Mais bazo sali la Nzambe te. Vraiment na sengi na biso nyonso. Toye ba kobongo la mitema tozonge pa na Nzambe. Maman merveille na salaki vision moko. Na salaki vision wana donc na monaki nazo kima batimo bazo landanga et puis na ke na matina montagne nous aki likolo na montagne wana na trouva ki ngolo ko l'abri. Et tant na zo lukana vana na ba bona se reposer à bato wana ba mona ngate. Moto montagne wana katani et boaka kinga tina se ya mabele. Et na sa mabele côté na koma ki na ki kokuta na kacha case moko. Na obi na lieu de repos na pema mais lieu de repos ezala qui vraiment salité
Na salité wana na kutaki ba prophète na ba prophète. Donc il y a beaucoup de prophètes que nous connaissons. On a kuté kaka bango na bango mais bavali na ba position ya mabe na ba mawa. Ezaki na salle moko na bande ko sambisa. Ezaki lokola lié mo ba sambisa ka ba prophète. Ezaki na deux types ba prophète. Moko bazo sambisa ye po na azana message nzambe mazana courage akoloba te. Et mususu bande ko sambisa ye po ete akamati kombo nzambe akomisi yango commerce. Kombo nzambe komi un moyen po na ye ya ko récupérer mbongo ya kozwa mbongo ya ko escroquer bana nzambe et pendant qu'ils ont escroqué bango bana nzambe bazo bike le côté et c'est pour cela le Seigneur nous a envoyé pour dire aux serviteurs de Dieu repentez-vous, revenez à la voix de Dieu, le salut de Dieu est là pour nous tous et bientôt le Fils de l'homme sera derrière. Amen. Ba prophète apparemment bazo sala dégâts mais pourquoi nzambe mema ki oka pas le prophète Denis Lesi pour na ninité parce que baza pe belé oyo bazo ko enganar bana nzambe bazo ko ta bana nzambe na kati ya perdition mais pourquoi kaka Zamba mema ki oyo pa na ye Maman Mireille ba prophète ya mabe basé belé kaka ndingo zoloba mais nzamba ebi le pourquoi tant banda ko sala mission na ye muto la kisaki ndinga ko kambela makambu na ye azate azotuna Job ozalaki wapi nani ayebi bisika pilier o esimba mokili ezali donc ozomona ke banda kuna biso mike to tonga ko efo mwa colonne pone simba ngo mais mokili so mituni question pilier nini même so babe basala pilier yango elinga ke kundama wapi elinga za munene ndenge ni pone simba mokili eza munene bo on comprend que mokili se simba mi na puissance ya nzambe et quand Dieu fait ces choses il le fait seul de même il sait le pourquoi mais problème nange ezali que nous devons savoir que au Congo nous avons beaucoup de faux prophètes parce qu'il y aura aussi un vrai prophète. Donc, bisika nyon soromo na kake loko mabele kebele sache que ya malamu fait du mal. Donc, tout le monde qui n'a pas circonstance miki saima qui a ya coronavirus, nous avons eu beaucoup de prophéties, Et au monde a prophétie moko boye et beti mabanda coronavirus c'est ça les qui volonté nango. Mais aucun homme de Dieu avait le souci de pouvoir savoir la vérité qui était derrière ces choses. N'habite sora zala qui mène nzamba pesa qui occasion te ya on voit peut-être. Mais le problème est au niveau de cette différence que les enfants de Dieu doivent savoir entre le prophète par ministère et le prophète par don. Nous avons le prophète par don qui est animé par un esprit. Donc, esprit prophétique, ce qui saisir, il y a un prophétique, il y a prédire. Nazo mon élévation, nazo mon mariage, nazo mon aboué. Ça, c'est les dons de la prophétie. Voilà. C'est ce que même la Bible nous dit d'aspirer. Donc, ça, c'est les dons de la prophétie. Il est important. Et permettre à Bisso qu'on soit averti et qu'on comprenne ma camouflage. Mais lorsque nous entrons dans une dimension du prophète des nations, c'est les prophètes par ministère. Alors les prophètes par ministère, ce n'est pas celui qui te conduit seulement toi seul avec des prophéties, mais les prophètes par ministère est celui qui a la responsabilité sur une nation. Donc, en d'autres termes, je vais m'expliquer, il ne peut jamais exister un prophète des nations sans une mission sur une nation. Effectivement. Donc lorsque Zaï a été envoyé, donc il a été envoyé sur un peuple. Donc tous les prophètes des nations que nous lisons dans la Bible, ce sont des personnes que le Seigneur a envoyées pour une mission sur un peuple. Alors s'il y a d'autres prophètes dans notre nation, par exemple, pour nous à la claire, les prophètes de Nilesi, ils séparent les prophètes des nations. Alors je me pose la question, quel est son rôle au sein de la République démocratique du Congo? Cette nation a passé un moment très dit. Le mot prophète signifie simplement, pour nous à la claire, interprète Yanzambe ou porte-parole de Dieu. Donc, quand vous avez interprète, vous avez un lingala, il y a le français. Alors, lui, la parole de Dieu, qu'est-ce que Dieu nous a dit pour ces temps de crise? Qu'est-ce que le Seigneur nous a dit? Daniel l'a fait. La Bible dit que Daniel était en train de lire la Bible. Ailleurs qu'on a prophétie déjà 70 ans en captivité de Babylone, et c'est combien de temps liberté. Et Daniel a commencé à chercher Dieu pour la délivrance de son peuple. Alors il est prêt pour nous dire aussi
Combien de temps nous avons? Qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce qui se passe? Il doit être clair dans ses prophéties. Alors quand un prophète s'invente, na lati, tala tuna, et tala cher à sapato, convainc, à que n'est pas ouera, que photo naie, abani koluka ba verset biblique, pour na concorder na l'isumu naie. Par contre, la sapin bilamba, sapin na ba maison bilamba ndenya zomeka, ndinga zokumisa liste ya koboa batu na TV, la bouche de Dieu commence à chercher l'argent. Or que la Bible nous dit vous me servirez. Vous me servirez et j'éloignerai de vous toute maladie et tout. Même les sacrificateurs qui étaient au sein du service de Dieu ne devaient vivre que de Dieu, mais pas des hommes. Mais nous avons des prophètes qui ont des listes de personnes. Alors le peuple de Dieu n'arrive pas à discerner ces choses, mais ils vont emporter dans sentiment et ils vont continuer à voir la perdition. Donc vraiment, pas si nanga yangwana, pe nazo bonde la vraiment prophète Denis Lessi. Atikana ko peser Kombouaniza trop grave. Prophète des nations c'est trop grave. Vous avez eu des occasions de rencontrer le président Kabila. Alors qu'est-ce que vous lui avez dit de la part de Dieu? Prophète ne se promène pas. Au contraire, quand on parle des prophètes, bah prophète baza batmo bando ou ta musika na ngomba o kita présence na mboka so ba monnier et ça y est na oracle nzambe. Mais aujourd'hui nous avons des prophètes qui s'appellent. Nous avons des prophètes qui aiment vivre dans des leaks. Oh, le comme un prophète, pardon, mais prophète par ministère, c'est grave. C'est pour cela que nous avons, pour clôturer, point où permettre l'histoire de Michée, dans le livre à 1 roi chapitre 22, Totangi Kaka, verset, verset pour lire maman tana été, Tozui na chapitre 22, na sauté na bandi na 4, Yokeloko Bible lobby. Un roi chapitre 22, Nabandi na verset 4, Yokelo Bible lobby, et il dit à Josaphat, veux-tu venir avec moi attaquer Ramod? Veux-tu venir avec moi attaquer Ramod en Galade? Josaphat répondit au roi d'Israël, nous irons moi comme toi, mon peuple est comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. Puis Josaphat dit au roi d'Israël, consulte maintenant, je te prie la parole de l'Éternel. Donc il voulait aller attaquer Ramad, mais Josaphat a dit Bissakab que va consulter Nanou Zambé. Donc, aux hommes que Baroua, avant même d'agissement, avant même de s'engager dans la guerre, avant même de s'engager dans Nyonso, premièrement, il faut qu'il y ait un Mungongo Nzambe. Et chaque fois, Israël a abandonné Nzambe, et chaque fois, victoire Nizalaki. Donc, secret de victoire à Israël Nizalaki, écoute dans le Nzambe. Nous avons la guerre là-bas en Est, et Zorouméla. Qui est ce prophète qui peut nous dire la volonté de Dieu à propos de l'Est? Aucun prophète. Donc on est en habitude à l'église, tout ça, tout prophétisera. Donc le lien à côté à l'église, c'est comme l'église. Concurrence à l'église, un prophète n'a pas de sang dans l'église et l'église nyoso. Au l'église, quand on dit que c'est un moututo comme ça peut fier dans temple, au maboko, au tika na samukilio. Et alors pendant que est bazan a besoin oracle prophétique moibima. Problème est alors pourquoi c'est proclamé prophète des nations? Il faut mieux fermer la bouche. Alors tant que vous consultez Nzambe, ce qu'on dit des dimensions à prophète. La Bible nous dit, les rois d'Israël ensembla les prophètes au nombre d'environ 400 et leur dit, irai-je attaquer Ramoth en Galade? Où dois-je renoncer? Et ils répondirent, monte et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. Bah prophète m'a dit qu'on prophétiser roi Tony Bango pour s'aligner nalina bongisa est prophète Denis Lessi ozolo banini pona est et prophète Denis Lessi ayebisa président nzamba alingi boye pona est vraiment motuna kitoko oh lelo frère David osali pa ya papa na biso Denis Lessi papa David lelo yebisa biso est-ce que au Congo il y a vraiment un prophète des nations? Bon, pour nous à la claire, au Congo, il y avait, mais maintenant, il n'y a pas un prophète des nations. Pourquoi? Parce que le prophète des nations, il a Miché. Tant Miché, il y a Miché, aujourd'hui, le prophète, il a annoncé roi Kakakolonga. Il peut loba, car Miché, il répond à verset 14. Miché répondit, l'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Voilà. Donc, un prophète dit seulement ce que le Seigneur lui dira. Et Miché m'a dit pour expliquer, roi Olobi, j'étais dans la réunion des saints. Lorsque Nzamba Sangisaki Ba,
esprit nyonso a 5 armée na mobimba pona luka plein ko bomakaba esprit moko etelema ke lobaki ke comme esprit a lukuta pona séduire na mnoka ba prophète pona séduire akaba kufa donc tozo mona ke prophète pardon azo travailler na esprit prophétique mais prophète par ministère yemoko aza esprit. Donc lorsque Dieu est dans son règne, mais au Congo, nous n'avons pas un prophète des nations. Pourquoi? Parce que tous les prophètes qui sont au Congo prophétisent par les dons, mais nous n'avons pas la parole claire de Dieu. Parce que nous avons qui mongongo un prophète, où ils ont orienté Mbokananga, et le baquet comme une période interne, toujours qu'il y a une dispensation interne pour la est nzamba lobi boye, pour la souffrance bozo les nzamba lobi boye, parce que tu sais qu'il y a au courant ça les lots taza mutu. Azana besoin d'engazawana zo yoka consulta kaba magicien voire même sur Kasalarango. Parce que beaucoup de présidents consultent même les magiciens, les marabouts. Et oh ya yebi nzambe pas consulter basala nzambe pour na ba volonté nzambe. Alors si on avait un prophète des nations au Congo, Malinga qui déjà orienté ba projet malamu président Zanango, puis Balinga basala déjà loko malamu. Azalité. Donc pour dire que Azate prophète des nations. Donc malgré les prophètes nyonso bazo ça la miracle le long ce sont les prophètes pardon, mais pas par ministère. Un prophète des nations à Kozala, mais Azana noté. Azana noté. Actuellement na Congo. Azate. Bon, merci beaucoup papa David de mettre qui peut quand même loko ya ba léopard to habiter vision ngo ezala qui peut comment. Donc ça va toujours na ba makambo toujours ba maman. Pour makambo apparemment ba pesi na ebité na ngamo normi tout na pe montuna mais ndenge nini nzamba za ko lukelo ba charge belé boy le frère David pour babi mukumba apparemment ils appellent ayote. Eza mukumba. Mukumba ya on a big mukumba charge apparemment ils appellent ayote. Na ko ko bundate mais nazaka na courage à David libosa Goliath. Et puis tu vacciné à Samson. Ils ont défendre mais David a lobby qui est cet incirconcis qui est en train d'insulter les dieux de l'armée d'Israël. Donc dans ce cas courage on a roloba le koloba te ba fini sanzambe nanga o nayebi nzambe ndengaza parce que nous on a bat bazo finissé on a eu courage donc c'est toujours mambo prophétie nous avons un prophète qui s'autoproclame un prophète des nations mais qui a donné un message tâtonnant. Non, aloba qui na TV, on a un message, on a moni le pas bazo matana avion, mais bazo talasima. Oh et ba problème mon boisa mbongo il faut président na bondeli o penza o régler ba problème wana. On a évité, bon moni ngaka ndena loba kaka boye. Et de toujours ébatté, toujours gagné, toujours pola, toujours ça nini. Toujours comprendre les messages oyo alobité. Donc vraiment na sengi pardon pe bolimi sinzamba limisa biso pona ba acte on a toujours ça les ofini ça mais le Seigneur nous avait fait grâce ya ko mona vision moko pona RDC tout le monde qui était équipe nationale les obeta match mais chose étonnante na président de la République Azaki na kati président de la République Azaki na kati à lati numéro 9 et puis bande ko beta match donc na mituni ba question na président na kati zo beta match ndenge nini expliquer. Et le Seigneur m'a dit c'est la détermination que la RDC a. Donc au bandana Mukondia Mboka, tina ba joueur, l'équipe est déterminée. Voilà. Donc le l'équipe est déterminée. Yangongai nazo déclaré la détermination ya équipe parce que détermination ya ana Bible lobby chaque fois bande ko finga ana mukolo wana penda ana lemba obi aboyi kolia tiki nyonso akena temple akikoluka solution pour la stérilité nae et détermination ya ana pona koluka mwana la Bible nous dit Élie les prophètes tango bimisi maloba pona bomo inaye et puis maloba oni sala kinini et produira qui résultat. Donc par rapport à la détermination que notre nation a zanango na minute pour la Coupe du Monde ngai nazo annoncer na libota mobimba ya Congo na bi Congo eza munene et bele bazo tuna bazo balinga lobani tozo tala et bazo bakaka boye et bele batina bakaye batala mais eza pona mutu te pona lokumu mutu te pona lokumu ya Nzambe nazo déclarer une victoire pour la RDC. Donc la RDC va gagner ces matchs. A obeta match a gagner match. Donc na kombo ya Yesu. Na kombo ya Yesu o aza élevé likolo na nyonso. L'agneau qui a été prédestiné. Donc cet agneau a été prédestiné même avant la création du monde. Yaza Isaac était. Donc ata Isaac nzamba tomboli otina montagne, yeba ke kimbango okoma Yesu te. Ata nzamba tomboli Branham, ko banana seti likolo montagne. Abraham va rencontrer l'agneau qui a été déjà prédestiné. C'est lui qui est digne d'ôter les péchés du monde entier.
c'est lui notre sauveur, c'est lui qui donne la victoire de la RDC. Alors je prophétise une victoire pour cette match et nasengi na peuple nyonso congolais azala kimia azala na esengo. La Bible nous dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc oyo mutu azo déclarer na maloba na ye ndezali clé victoire pour namu. Yango nazo senga na libota mobimba ya peuple congolais bo confesser victoire, bo confesser bo banda kotika koluka ba raison. Au coach, au joueur intel, il fallait que nan botka ko sala no nyoso wana. Mon non négativité za la te banaka ko prophétiser victoire loba équipe nanga ko gagner, équipe nanga ko kene mondial, équipe nanga ko gagner, équipe nanga ko kene mondial. Plus pour le bango, plus beaucoup activer ba esprit au bazar en espace les esprits de victoire, nzamba rotina ba esprit de victoire, ba roya ko accompagner chaque joueur, pe ba roya ko accompagner équipe nationale afin que tout le monde a victoire authentique. Mais apambola biso kando lobi mais ngai pe makanisi na biso pe ekoti pe na mituna pe na kati nango intérêt ya Nzambe na victoire ya RDC ezani. Donc vraiment eloko ya mutu ye photo ye babato bele balobaka ngo ke Nzambe azaka na makambu ya match de football azala te. Nzambe azaka tango bon ba kena na ba mort na bango wana Nzambe azala te. Mais faut y besoin de deux personnes. Bake panga ba simbakisi moko simbiki sezui moko simbiki sabeli liboma donc pour nani moko simbi ezui moko simbi abeli liboma parce que na mabena malam ni sonzambe muta déterminer donc ce qui nzamba déterminer ce qui nzamba linge simba et simbi de ce mona o akota kinganga o asala kinani. L'intérêt de Dieu pour la victoire de la RDC, c'est pour confirmer au peuple de Dieu réellement que Dieu parle et Dieu connaît le Congo et Dieu a les projets de bonheur et non pas de malheur pour la RDC. Lorsque la RDC a causé la victoire, a comprendre besoin de la émission, peut comprendre que vous avez un Dieu puissant, ou alinga memabino na étape mosusu, il y a gloire, il y a esengo pe ya kinya. Ah ben. Wow, vraiment, toi que ouais but na biso to ka ba révélation à moto ya boye. Mais vraiment pour toi que na biso pona ko chuter frère David ma et lo comment peut toi que awana mboka Angola, toza quand même une actualité oyo parce que to tu ko bungisa ndeko na biso ezaki Rodriguez Babi et surtout totali pe na kati ya concert to baka logo ezaki show ya suka oyo notre frère akoka pe ko beta na mboka Angola ti abima libanda ninga kindaki Europe et kozonga na ye ndenge banda ko permettre te ba bandi ba ko kotele ya kufaki mais nangambo na bino etonke moyembi impressionne yo parce que je sais déjà toza na biso na suka émission na biso mais déjà impressionne yo ya ko bungisa ndeko comme azaki un frère pour na yo ko zalani. Vraiment, merci beaucoup. Et ça passe dans mon thème. D'abord, on a rebanda pour na au pays à Sona. Donc, à Salibiso passé, ce qui est bien fait la production, ce qui est bêti na mboka ya Angola, avant voyager, ils ont une activité oyo na bengisaki parce que banda retourné tant à outil France à bêta qui les sous-souté. Vraiment, et ça passe comme on a monté mama be abatu na mukili, ko éliminer mutu. Na masasi ebele bongo na nzoto to ebite pona nini bon biso toza batu toko banda ko pesa ba jugement na biso te en tant que batu nde tozoloba faut toujours komilengi la kolobo nzamba lingi donc toko koloba kende pema na kimia azana kimia te toko koloba akena kimia te mais akena kimia donc son nzamba révéler te moyo kolobeza te mais opso tozo senga to bien ndeko moko malamu aza ndeko moko azalaki na témoignage toujours malamu na mboka Angola et batu balelié partout atiki biso nyonso na pasi atiki Nova Alliance mobimba na kati ya ba question ebele nani ya kutambwisa ngo kutambola ndenge nini vraiment esali pasi na sengi kaka na nzamba consoler mwasi na ye nzamba consoler mama nana pe a consoler libota na ye mobimba nzambe oyo azwi molimo na ye nzambe wana apesa bango pe capacité ya ko supporter douleur ya mwana na bango pe mobali oyo ayebi na kotika biso pe nzamba sipo apesa biso groupe Mumba Nova Alliance makasi ya ko supporter douleur oyo pe ye mo nzamba ayebi jugement nini oyo azana ngopona mais koyoka quand même ba rumeur pe meki ko circuler toyoki ba voice webi maki que non c'était sa femme ye mutu abongesa ki non mais bino bozaki quand même na le frère Rodriguez Babi ce qui motuna oyé parce que bino bozaki ba ta boîte to loba bozaki na ye quand même to ebité
tant va toi zolo baké moi si ne moto accordona ki nyonso que comme tina point de qu'on a biso aya ko kufa na ebité papa David Okolobani. Donc et ça vraiment de la zolo ba Moussa Nzambe ya zala mutabari merde. Donc ngane na zabo ina ko ki jamais ko bana ko tatoni na liboso a question na bana ko pesa ba mais bomoni ba kosi mosi na sa eluti na bani ko melambondo na biloko na ebité au contraire à salaki bon na bani ko témoigner à salaki mais à salité ozomona ba rimer et ko bebsa déjà monoko na ngapo na nzamba loba donc on ngana yebi ndeko Rodrigue qui akufi pour na nzamba lingaki tout le monde a battu dans cas difficile mais nzamba bikisa bango tout le monde a battu dans poison mais nzamba bikisa bango donc ceux qui de Rodrigue a kufi libota nzambe et ça pour nzambe na likolo a décidé donc liwe pe sabiso kaka leçon ya que ceux qui ezuinga na yo lelo to kokende wapi ceux qui ezuyo na ba okosuka place nini ceux qui ezuyo na coin moko bande au sala mabe parce que ko signaler ote nazo ya okosuka wapi donc to baka kende ko wana zui nzamba zuye ndenga zuye ye moko pa miyeba kite ndenga kokozwa ngana yo pe to miyeba te et suite na biso ils ont déterminé la biso et puis na nina souligner le moko na mukilo tozana se tant que se repentir ezali vie auto vivre yo ezana moyen à récupérer mais détermination ya mutu na mukili ba agissement na ndp saka et déterminaka répondre à place à OK so quoi agir mabe awa oyebi sort na ona au-delà awa vie ko sila na okufa ta na olala banzana mena kosuka mukomsusu na olala nzana mukili te mais kuna liwe za raté kuna so quotidien na dimension anoke éternellement donc libo tanzame to milengela to banga nzambe to tambola na bosolo pour te liwa so ke zubiso to mona beaucoup kondia likolo. Amen. Merci beaucoup Nabino oyo bo ça qui vraiment libakwa kolanda biso surtout na révélation oyo papa na biso David ayeli biso. Merci na maman Viviane miracle magnifique hein. Oye moko alinga ko mi pesa comme maman Victoria nga na benge la femme de Victoria. Maman miracle vraiment maman miracle. Maman miracle. Wa mona lubu kwa nzambe. Vraiment. Oye moko na sa si comme ça ko yebisa ba nzambe pour ni maman miracle magnifique et puis abaxa sous suka magnifique maman. Merci pour na bola mono sali biso na mukola lelo vraiment toza et grate ya kolobano merci surtout to moni pe papa na mupandi vraiment bien que na yebi kombote kolo na bino bosali la ka apambola bino pour na bola mbozo sa biso maman Victoria to bi ke mbala sima pe to kozoye awa na na aime la grâce akoya kolobela album na ye Victoria oyo biso pe to utaki ko yamba déjà na kama makuna to bi ke to zoape baton ya kolobela ngo surtout na kati aime la grâce TV. Mais papa David nous tenons vraiment déjà na suka émission na biso message oya mutu ya makasi oyo obongse les peuples de Dieu si mana yango to bi ke makamusu sope koya mais ba signe bilembo nini oyo pese pa bana nzambe na kati révélation oyo yo oyela ki biso libosa peuple de Dieu pour que ba mona yango kokokisama et que ba lobake non le frère David pe abuka le kutate na kati ya plateau ya merveille mais Ezaki selon la voix de l'Éternel. Donc ezaka ya mutu ya mama merveille nde na lobaki que Nzambe porte na ezana no polele kangamite azoyamba musala Nzambe nyonso to ayebi azotambola na vérité te Nzambe azana besoin na yo se repentir Nzambe azoyebisa biso na cette église na apocalypse na suka ya phase nyonso ezaka ka repens-toi soko tourner na tiki mabe okomona ngolu nanga donc repentez-vous homme de Dieu o nyonso azosangisa mosala Nzambe na mabe Nzambe asala ngolu ozonga na nzela Nzambe pe libota Nzambe mobimba oyo baza perdu na ignorance na bondeli ete Nzambe asunga bango bayeba na ko revenir na voie ya Nzambe et na bondeli pe pona ba prophète nyonso bazalaki na promesse bo baza na promesse Nzambe ki na dernier temps ba kotelema pona komema bana Nzambe na enlèvement na sengi ete Nzambe alola a la musa réveil kat na bango pe biskani so bazali bazala excité na colère batelema pe basalo les mission Nzambe pe na déclarer ba parole de bénédiction na bi ke libota na ngaya Congo ezo souffrir mais na sengi na Nzambe akitsama ona pe na ngolu na ye likolo ya nation pe asala so ngolu to comprendre ni nezo le kanamboka ni nezo senga pona to annoncer na bakondi ya mboka bayeba na ko diriger mboka selon la voix de Dieu pour te to vivre kimia vraiment Nzambe azana na biso oyo zo souffrir o sambelaki na Nzambe lokola Marina Marthe pesa ki requête na yo que Lazare aza malade mais mona ki yeso azo tarder
Bible dit que Jésus demeura encore 2 jours. Lorsque Marie et Marthe a eu problème à Lazare, peu importe, il soit demeuré 2 jours, mais Lazare au courant de la situation. La Bible dit que Dieu savait que Lazare était mort. Comme il y a eu problème, il a rassuré que Zala patiente. Même si il y a eu commis impossible, il est le Dieu de l'impossibilité. Marambo est impossible na batou et pas na possible. Si Marie, l'esprit te couvrira. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Amen. Dieu est capable de ressusciter Lazare, bénédiction, lipamboli, vinayo, destiné na yo au monde qui déjà commis mon lit, comprendre, on réaliser. Nous avons un Dieu qui s'appelle la résurrection, qui est capable de restaurer la RDC, de restaurer notre nation, peu importe les mauvaises paroles qui ont été prononcées dans Batamité Mamabé, occultiste, on va déclarer la parole Mamabé pour la destruction Mboka. La résurrection, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas Kimbangu, Jésus-Christ n'est pas Branham, Jésus-Christ n'est pas prophète, mais il est l'agneau, il est Dieu, celui qui a créé toutes choses, et toute chose est soumise à sa parole. C'est lui qui est le sauveur du Congo. Que le Congo soit béni au nom de Jésus-Christ. Papa Cover, président Cover, MBP commercial, ils ont un service union surtout. Nakati Nangola ou na populaire, moto union soit na populaire, atunakaka MBP commercial. Ils ont répondu à des problèmes union informatique et puis ils ont un MBP production, ils ont la production. Il y a des domaines union artistique. Le président Cover accompagné na maman Mami Binga. Ok. Numéro de téléphone. Bon, numéro de téléphone est plus 244 947 624 692. Plus 244 947 624 692. Na Facebook au komaka Samson Mwinda. Mwinda no komangona W au tindelanga demande na ko mona Merci beaucoup. Alors, je dis merci à Babi, mon Vietnam, de moi-même. Vienanga Moko, Alexis Yamamoto, l'homme de chaleur. Merci beaucoup. Nabola Mozo continue comme ça. Biso bongo na bosanité Babi Godard Eliko, les vrais Parisiens. Babi Paris tout au pesa d'achat na maboko na yo, mon vieux Godard Eliko, le vrai Parisien. Et pas na yo Babi, nyo c'est la vrai. Faux ezalate. Donc, Topesio, merci. Na soutien na yo à 100% aux perceptions na KTHM M la Grâce TV. Bongo na moni Victor Mwanambuta depuis Brésil. Quand il y a France, Paris précisément, na moni bongo Marius Nkosi beaba Marius. Le lo babi mbotama na yo. Ba feliz anniversaire. Ka neto sala rato kana ba parabéns ebele na implorer ngolo nzambe za la mali kolo na yo tata batela yo salo bolamu ya ebele bele babi Marius ya bankosi kosi Marius. Nous disons merci et puis yo o qui j'aime na yo qui commentaire non o qui vraiment vu na yo tika te tata apambola yo ngai na ndekonanga frère David Mwinda Samson babi aigle successeur Topesi Bino au revoir.